Mais Otolandi, Nalandi général Kassongo, Azoloba, Aloba que non, les aboyés, ça là, on peut respecter la mibé quand c'est là. Et ça le kuta. C'est normal et ça les mabongo. Parce que les ana et logo mogezo la disake, bas soda na biso bazana bato bazo guider bango bazate. Bon, bas chauffeur pe baza malade. Donc bazo matza prix ya transport na volonté na bango. Normalement il fallait ça les mabongo parce que chauffeur a ko matza prix ya transport na mutu na yete car gouvernement za. Face la minute de faute d'un normal, il y a des gens qui ont cabinet dans la télévision. Depuis ça, je suis à Kaningaï. Mais si vous arrêtez à la photo des gens, je suis à 50 ans. Bino pe bozo tala kaka problème ya ba chauffeur bato ya moto oyo. Est-ce que moto eza moto à l'état? Parce que ba moto bazo tarifer biso cher ko lega susu ata ba ketch. L'état zolo ba ni eloko moko te ale to tambola kaka ndenge wana to tala suka nango so suka te hein balongola na ba taxi wana balongola na ba policier wana o baza partout ba rond point aucun na quartier pour tracasserie et si là wana nde ozala eza solution ya makasi pour natina na biso sans wana eloko te o changer. D'abord, c'est insuffisant. Pour la population dans la ville à Kinshasa, moi je crois que les lots de chauffeurs privés va gréver la population de Tambola Bakolo. Babis à Transco et ça recocaté. Moi je bon tracasserie et l'équipe. Les chauffeurs bazar se plaignent de tracasserie et l'équipe. Pe taxe et baki sami se belé. Taxe à parking. Aussi sonas. Quand on a dit sonas, et ça rend facultatif. On a s'assurer. On pas monique à s'assurer n'a été à l'Italie. On a toujours un accident ngambuna emoko. Moi je crois que baromi ko déranger pe ba chauffeur mingi on a ba grévé et comment eza la vignette, bato à transport, bato assurance, bato à parking wana ba taxe ne eleki. Pe façon nous bazo malmener bango surtout pas ba policier ya ba roulage na ba ujana. Donc moi te roboto la ba receveur ba mbongo. Information sur Europe sa chauffeur conseil qui était au parquet ma bébé on va passer ça conseil te bon ba ya kambala moko mona batobo li voir même pina voiture voir même baboto li recevoir mbongo donc bon moi je crois que gouvernement il faut renforcer babis à l'été faut ça les belé babis à transport oh ya qui vraiment on a vu la Kinshasa et ça insuffisant baba qui sa babis net na transport pour na ba policier en tout cas il faut ba me camper au conscientiser ba policier mboka na biso ba pesa rata conseil te bango ba ya kambala moko ko boto la mbongo ata biso na ba piéton oro ça infraction mukie ba ko pesa conseil ba ya kamba moko ma plus bon na poso mo téléphone ekei ata pour na cash ne eza ba policier c'est normal ça mo konza la police pour défendre ba policier mais moi je crois que ils appellent ba dérapage de la mingi de la part de la police en mboka na biso ata biso mamba kashine au mona mutalati ala tayi kashine alinga sola na téléphone olongoli kashine po sola na téléphone donc ba royamba la moko ka ba Tokyo non façon non policier mboka na sa kangara moto au mona yemba moko Tokyo azokene no lo un responsable azokene no la moyibi o banyanga la kata mbata lo ba bongo dérapage de la mine de la part de la police en Mboka na biso. Mais un peu qu'on rééduquer les policiers na biso. Je ne sais pas. D'abord, je suis très désolé et très déçu du fait que bon nombre de gens ont fait le pied de longs trajets et ils sont d'abord arrivés en retard. Vous connaissez la cause principale, comme vous venez de le dire là. Ce sont les tracasseries policières. Je dirais sans embâche et sans inquiétude aucune que les services de police de fois ne sont pas tellement contrôlés. Excusez-moi de dire ça. Puisque ici, nous déplorons principalement, dans ce cas d'espèce, les phénomènes Oudjana, où on ne sait pas qui fait la police de route, je ne sais pas qui fait n'importe quoi. Qui fait quoi, on ne sait pas. Donc il y a un méli-mélo total. Nous aimerions assez que
les autorités, tant policières, puissent un peu régulariser du moins ce secteur de transport pour qu'on sache qu'ils sont appelés, qu'ils sont habilités à pouvoir contrôler, surveiller les chauffeurs. De toute façon, pour le cas du gouvernement, je pense qu'il a fait quand même quelque chose. Nous voyons les bus Transcon en train de circuler. Là, je pense qu'on peut aussi jeter des fleurs. Et vous devez comprendre que l'agglomération de la ville de Kinshasa compte un grand nombre d'habitants et ce n'est pas ce nombre de bus qui doit couvrir tout. Et je vous dirais, sans peur aucune, je viens du centenaire, où je fais le pied du centenaire jusqu'ici. Hein? Voilà. Et j'allais oublier, ce que je souhaiterais aussi, que l'autorité puisse renforcer des mesures, surtout pour les prix. Hein? Les prix. Puis le prix, les chauffeurs aussi, nous ne devons pas seulement voir les cas où Djana, les chauffeurs aussi exagèrent. Ils font des demi-terrains et ils mettent des prix exorbitants. Ça aussi, nous devons faire la part des choses. Que le tout puisse revenir à la normale, je pense que ça pourra aller. Le taux revient au gouvernement parce qu'il y a beaucoup de taxes qui sont allouées aux chauffeurs. Et même quand le chauffeur arrive sur le terminus, il y a beaucoup de tracasseries. Des policiers de roulage les tracassent et partout où ils s'arrêtent, il y a toujours des tracasseries. Voilà maintenant les problèmes de Oudjane viennent de s'ajouter. Tout ça, c'est la tâche qui devait relever au gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait mettre en place une structure pour empêcher ce système ici. Les chauffeurs n'en ont pour les chauffeurs subissent le coût du système qu'on a érigé sur notre pays. La tâche revient au gouvernement, la tâche revient surtout à Papa Kassonga et surtout aussi au gouverneur, parce que ce sont eux qui s'occupent de la population. Je ne vois pas vraiment la tâche, l'erreur des chauffeurs. Les chauffeurs subissent plutôt le coût, les conséquences du système qu'on a érigé sur la circulation. Quand on continue à faire les ça pour nous aider, bato bususu baike ba makambo na bango mais esengeka biso nyonso tovanda na banda parce que tracasserie eleki na ba policier ya pamba bakomi okanga ba mituka ba moto c'est que to tambola l'est babimisa ta ba mikanda to somba to tambola à l'est azoboye na bango mais bazokanga biso. Soki otelemi ata na nzela bopo kitisa mutu il faut bakanga yo ba police pena tracasserie eleki tolembi pena tolembi toloba pona mokonzi ya mboka asolola na batu na ye ya gouvernement basilisa makambo sino pa toke liboso te. La semaine nationale de tracasserie l'équipe à casse. Koto ba Oudjane, koto ba Bode, koto ba Pepe. Les deux ça vous ça bien te ba Bode. Ba transport côté là-bas. Ouais, ça tout ça vous bien te. Comment c'est ça tout ça vous la journée de ba continuer que la solution pour moi pour aider biso pour na ba tracasserie ici là vraiment. Tout ba Oudjane, mais le pourcentage général ka sauvé. Ça somi qui t'a pas de transport ba côté. Na la ici bango qui tasse. Alors si on est là bikana nyonso complet. Na qui tasse mais ba okota boye ba komio hot de prix donc bango bikanda on est dali bango te. Ba kangi okanga ba côté bio kuta kwanda 50,000. Nino zo senga na gouvernement to na l'état. Alors c'est un cas de gouvernement ata la paix situation na biso. Donc on est pas choqué que ça va faute na biso mais soki okangi face la minute faute dans normal et ko kanga bala mo cabinet na telemi kaso depuis ça so tu va akangi ngai mais si ko arrêt aba koto les autres so so ka senga kita na kitsewa eza normal esale mabongo parce que eza na eloko moko ezolakisa ke basoda na biso baza na bato bazogide bango baza te bon bachauffeur mpe baza malade donc bazomatisa prix ya transport na volonté na bango normalement il fallait sale mabongo parce que chauffeur akoki komatisa prix ya transport na mutu na ye te car gouvernement ezali
soda aza na droit te ya kokanga mutu pamba car mokonzi na bango oyo agidaka bango azali lokola bazali na chef oyo akogide bango te bazosala désordre bon bachauffeur lokola mituna bango ezosala bien te bazomatisa transport tika makambo wana esalema bongo na bademi terrain tala neti okobanda banda wati neti nga banda ti palais du peuple nga nazodepense 6 000 francs est ce que ezalaka ale malamu esalema bongo na bango bachauffeur na basoda bazaka bato même genre tika batambola ndenge wana gouvernement azali capable te ya kocontrôler basoda na ye bachauffeur mpe ndenge moko mais sikoyo tokopesa tort na nani chauffeur azomema yo banda mpo matete tine na échanger awa 1000 francs bino mpe bozotala kaka problème ya bachauffeur bato ya moto oyo est ce que moto eza moto ya l'état parce que bamoto bazotarife biso cher koleka susu ata baketch l'état azoloba nini eloko moko te ale totambola kaka ndenge wana totala suka nango so esuka bapolicier baexagere trop parce que biso moko toza témoin makambo esepasaka na bare omona otelemi boye ozwi transport bomati bien chauffeur akumbi yo subitement boye bapolicier bakale nzela oyo non ozwi bato na balabala okitisi biso nyonso kelke bato batikali na kati oyo lokwa enleve biso omemi biso porte disparu bisiko omemi biso toyebi te tout d'abord bino mo botambola bapolicier bango moko batambola na jipe na bango eza na plaque te mpo baremarke bango te kena baa bapolicier ya kote nini bakende na bango porte disparu kote bakende na bango bake kosenga bango bambongo opesa biso ota omona babotoli bango bambongo na miso na babotoli ba 80 000 ba 70 000 ba 100 000 sikoyo mbongo wana eke wapi na kesa leta ou bien ke entre bango baokabola leo tolandi nalandi général Kasongo azoloba alobake non nde eza boye basala bango mpo barespectaka mibeko ya nzela te eza lokuta so barespecta mibeko ya nzela te eza bapolisier mosusu baboma bato likolo 500 francs mpo ya nini okashine abomaki dernièrement baote koboma chauffeur moko wana likolo ya kashine papa toyeba mpe na makambo l'état de droit eza na mboko te bandeko mpo ya nini bapolisier bazose comporte bon policier aza mpona kosurveille peuple apona kobatela biso ekomi sisi non polisi akomi koboma biso koyema biso tala nde touti makolo auti kinga asali makolo a 18e miri nayebi te na bandela wapi en tout cas noake wileri makolo naosala ndeni nga moto mwana nazo eza te naosala nde mpo moto mpe eza insécurité naosala ndeni tout d'abord balongwa na makambo na bango wana ya contrôle mpo mikanda bakontrôle wana mutu kwa mso mwana bakangi yango be bakontrole mikanda te amoni mikanda mutu aza en ordre maluka kaka botole compréhension nde nini mpo azwa embongo kaka motema nekita donc mboka yango kaka nayebi te naloba nini me nga naosenga kaka président kaka bato akalo bazalaki wana alongola bango te na bato asikoyo eza makanisi ya bien babongisa na mboka oyo lobi to wana kati ya mutuka moko boye oyebi ke bakitisa receveur bakitisa etomona ta eloko moko boye ya malonga oyo asalaki te en tout cas na façon oyo lelo tozotambola makolo bisika molai eza malamu te tozosenga na baoyo batali transport ministre ya transport tozosenga na bakonzi ya ville ya bapolisier bameka nanu kodiscipline bapolisier na bango tracasserie ya boye wana ekomi konyokola peuple bakozala nsima olie ke tozala elongo me bango baonyokola biso me transco wapi yango ezoleka moko eleka moko eza pena visible ndenge ezalaka mikolo nyonso te tosengi na gouvernement apekisa nanu tracasserie wana balongola nanu bapolisier baotia na bapoint focal bapoint chaud balongola nanu bango soki balongoli bango epuis na bataxe oyo baimpose bachauffeur bazonyokwama balongola na bataxe wana balongola na bapolisier wana oyo baza partout barond point oke na quartier mpo tracasserie esila wana nde ozala eza solution ya makasi mpo na ntina na biso sans wana eloko te ochange ebele bazotambola makolo mpona grève oyo bachauffeur basali mais pendant ke toza na kati ya transport oyo batia yango mpona transport ya population okotolobani
Bon, merci papa journaliste pour la parole au Pessinga. Bon, ya kolobezaka boy. Toyebi ke mboka nyonso etambolaka na mibeko. Et puis mibeko ezalaka, il faut ezala mibeko moko oyo ekota mutu nyonso lokati ya mutu. Ke mboka na biso elingaka boy. Côté transport, tozalaka boy tobibaka boy. Na mboka na biso awa. Pona ngai, pasi na ngeza o biso tomonaka problème ezake mutu nyonso aza na loi na ye. Oyo apesaka na ndenge na ye oyo etali mambo ya transport. Tant balobi transport, cela veut dire quoi? Mutu oyo akoki ko s'engager dans ma transport, il faut azala agent routier. Et puis agent routier aza PCR. PCR, il faut azala antenne. Chauffeur aza criminel te. Chauffeur jamais bokoki ko travailler na bango na batu o baza antenne civile. SD toyebi baza option oyo eza etali makambo oyo ya ba plaque non conforme ba mituka oyo eza volé yango de SD akoki kosala boye eza malamu te soki ezosala maboye bango bazoniokola ba chauffeur te mais bazoniokola nde population parce que ntango yo oakwese chauffeur lelo ekoma bamama mikolo c'est là papa bamama mikolo okomona atelemi na arrêt de bus. Chauffeur azobanga kotema na arrêt de bus parce que ba gens bazana en civil. Ba kokimisa ba mama mikolo mbangu ti liboso kuna na ebité. Ba konzi ba mona ka to ba mona ka te. Ba tunyoso bazate ke bazana ba jeep ya personnel batambola nango. Surtout na tiangu lelo. Lelo eza mukolo o bana examen d'état basala dissertation. Tala makambo o eleki na journée ya lelo. Eza na bana musu ba centre na bango za limité il faut ta tiangu. A okende ngini. Moto ekomi de Tchangou à limiter 5 000 francs. Si vous avez des parents qui sont wapi. To sengi na gouvernement, bazwa biso vraiment au sérieux. Toza batu. Maram oyo le kakana mboka oyo ba voisin batala biso pourquoi ngomoni bazozwa biso na valeur te ailleurs. Alors gouvernement atela bina likambo oyo il faut ba réformer les sous la police. Na sepeli pona komona bino ngai na uti kozwa transport na futi 7000 francs na moto na koti na transport espace ezate ba transport batelaki biso ezamke na landaki mwana 6e po na ketika na centre asa l'examen mais bazo futi sanga 7000 francs mwana na ketika ekaka na Saint-Dominique na nini oyo ya na malula na uti na changu na masina na ketika na malula na futi 7000 francs transport ezate na kota boye FARDC na unité oyo batieli biso ya sika soki uti wapi unité wana mutu ayebi yango eza Mesengobila aye na unité na ye mususu oyo mbese chilomba yebite unité wana ezolata teni ya bana nini bana ba roulage donc to komi na déroulage na mboko oyo to komi na déroulage de unité ya ba roulage oh miyibi nde bango wana bazoke pesa mbongo kote ya Ngobila po bayeba ko pesa tracasserie na ba chauffeur lelo bo condamner ba chauffeur ete tracasserie lekani to commune de unité ya ba roulage. Trop c'est trop. Nga bali na njiri na sala na IPC. Na kendai musala makolo. Nazo zonga siku na futi 3000 fois bakitwa na 7e mairie. IPC centenaire 7e mairie 3000. Lobi au foot à combien? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ngai na vandaka na Kisesu na uti kuna makolo na ye na poma tete na tongo na 6h pona kozwa moto si pongabi basengika 4000 ngai na maboko na 1000 francs aller comme retour na tamboli makolo kolongwa 6h ti pongabi na longwe makolo ti pongabi na komi na pongabi makolo na zongi lisusu makolo tala makolo na ngai ba député to vota bango pona nini kuna bakenda oluka nini bakola ba makambo te
Jantini mutu moko domine mboka mobimba. Ata balobi yo gouverneur, oza gouverneur ndeni. Fo mi bazongi sata kimbuta. Po tozo mona kimbuta azalaki na makambo boete. Jantini banomene Jantini to yebika aza mutu amala munzoke abomi batu na yombi kuna akomi lisusu na makambo ka moko wa. Finalement c'est quoi? To ku photo to sala nini? Fati oza wapi? To photo yo pona nini? Suka toke mama na yo. Po yende mutu mama ndeto yebike mama makambo nyose ezalaka na mama makambo nyose ezalaka na mama Martha oza wapi ozomona makambo otetala ngai natambola makolo tipo ngabi nazongi lisupo ngabi mama yokela batu mawa. Bon, grève ya lelo ezali likambo ya ba chauffeur. Bango basali grève c'est parce que tracasserie et l'équipe. Boyebi que la plupart na mboka na biso surtout na Kinshasa ba transport à commun nde bazo sunga mingi. Donc disons que entre biso population nde tozo sungana. Ozo kende na normalité police aza na droit ya kozongisa mutu na nzela. Soki oyebi ke awa place o batele makate. Au lieu de tracasser ndeko na yo, okota na mutuka ou bousculer, ou tindika ye, ou beta ye, ou botola ye kotak, yebise que mon frère awa basara nini, batele makate. Mais confusion ekoti. Tozomo na muta tenue civile, o sutuka, akangi yo. Omoni mutu na tenue à police, okanisi policier, nzoka muyibi. Alors tracasserie ezali pena makasi, c'est pourquoi ba mituka baboyi kotambola. Ba moteur ba moni ke non. Na mboka na biso so bimite olia te. Esengelo sa nini? Obima. Nde ba moteur ba profiter ba bino to memaka bandeko na biso ba lukaka moi quelque chose à kolisa libota. Na oti koyoka pe ba masaba oti oloba ke non, mokonzi moka oti oloba ke il faut ba corriger ba chauffeur, c'est parce que ba sali marche, c'est parce que bazo tambola na ba matricule ya lukuta ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Beaucoup identifié mutu aza na matricule ya mabe, bosa nini bokangiye. Mais soki mutu bomoni ke non aza un autre. Na place o bomoni ke non esengeli atelemate. Yebisa ye ke non, messieurs, awa batelemaka te. Asala nini aleka. Alors, tomoni ke non mboke koki kotambola te na violence, malgré tout oza na jungle te. Mibeko etamboli esalemaka pona batu. Donc, esengeli moi quelque chose et ça le mapo na logique ezonga na kati ya mboka. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.